Coco Madera akomi suna mbasu ndenge ni ba nsuba ko soupçonner suba ba mission so minena mboka toujours comprendre que malade yango nini kaka et voir ba conflit et les cas entre Coco Madera et Koffi Olomide. En dehors de ça, Coco Madera azali mutu wa botama pena bato koli pena batu ba makambo na privé biso pe to ebi yango te. Na fanda boena mona batindeli ngai vidéo makolo ya Coco Madera ezali ya kopola. Coco Madera, ce n'était pas encore le moment à Yanakatsa Kinshasa. Vu, c'est l'analyse d'Abango. Vu à Bakomba, Oyo Asali, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis Bango et Beba. Ils en ont un pota. Ils ont un ponaye. Oh, Valdi Tambe Babo qui est malade. Oh, Babo qui est Valdi malade. Dans un premier temps, totalement malade, parce que je ne connaissais pas vraiment de quoi il s'agit. Nasoyoka kombo ya manike zotanga manakati affaire ango. O note ba discussion moko boina manike alobelela ka ekeno akosala Valdi mabe. Toyebi ke ya ba polémique na biso ya ba guerre na biso to ke nango kaka bongo ba concurrence la bilamba ainsi de suite, c'est tout à fait normal, mais que manike abwakeli la Valdi malade. Bato mususu lokwana no ba yamba werate. Bato mususu lokwana no ba interviewer héritier watana bete. Soto ba mona Valdi aye sima aye bipo ebele ba journaliste ba kenda poto wana ba musu bazana nano atikala otela ko feta micro boyete o wa banda ko tala biso boyendenge jalousie, le monde est jaloux. Arambo ya Valdi, c'est Dieu seul qui sait, nzambe moko ayebi, mais c'est par là que nous comprenons qu'il y a de faux prophètes, il y a de faux serviteurs de Dieu na katsamboga oyo. Mais ça to kama loba yangia maloba ki dans maloba là ça montre que ils ont le logo moko boye ezalaki elongwe elo mo ezalaki efungwami naza ne loko ko bakisate sur ba propos ya Igwe le roi de la forêt naza pe ne loko pe ya kolongola te naza pe atana droit ya ko corriger eloko moko mokiete héritier watanabe abimisa ki premier album soki ke ezali album oyo tango mosusu selon ba interprétation ya baye oyo balingaka héritier watanabe te. Quand le premier album wana to betelango ba concert ya ba $500. Combien des artistes et musiciens la rata mboka o badana ba 7 albums ba 8 albums. Mais ata moko ya album na moko ba lobelango lisusu. Mais t'as l'héritier. Toi dans la mi ange mi démon, mais on parle de retirer de carrière d'homme. État de santé nanu ya Valdi na minute ne tolo ba komi ndenge nini. Puis on expliquer que jaka ba maladie wala ndete to mona ngoza la nini. Alors, nani akoza la santé ya Rosala Valdi bongo ezaka ndete toyoka ba rumeur que ba swana kana intel bon. O nga René abiri na maternité na nga ya ba journaliste na tikalo kangela Valdi tambwe makolo te. Na kata maternité na nga ba manike baza. Rossi TV, kuna to mona ba théâtre, ba émission, ba musical, political, chronical, sportical, karatécal, nyonso na Rossi News TV. Abonnement à s'abonner kaka. O s'abonner, ok na notification. Kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV. Ne makambo. Bonjour, ma fidèle Nios et Rossi News Télévision et bienvenue dans votre rendez-vous qui vous manque jamais de l'émission Fort et Vert. Et c'est toujours avec moi, la vôtre. Merci beaucoup à Amira Kinzi derrière la caméra. Bon, je dis un grand merci à Messieurs les DG. Bonne fête de la femme à Madame Rossi Moufouassoni. Et pourquoi pas aussi souhaiter une très bonne fête de la femme à toutes les femmes du monde et à Sarah Kung, à la parisienne, Tabitha Kiambi, Fanny Matoumo, maman passée, maman chérie. Voilà, toujours un cadre à informer Bino parce qu'on a mon Moussa Bino. Le toko lobela sur les actualités aux eaux de Congo, awato lobela sur Héritier Watanabe. Nous allons parler d'un état de santé à confrère Nabiso Voldi, à Sobela, à sa confrère Nabiso Salakana. Et puis nous allons parler Likambuya Coco Madera, Bobi Kazana Kin Azana Mbasu. Alors invité du jour Nabiso Yalelo et Sabongo, René Abiré, Suzana A sur le plateau, de me robé Tanaï sur l'actualité, on a mis son ABC Binonem, Sarabino, nulle part ailleurs, et Sarah Anna Rossi News Télévision, de Bonos à la informer, Bonos à information les assure précis. Vous allez brancher, scotcher et surtout abonnez-vous massivement à la chaîne Nabino parce que ça Rossi
aussi news nayebi ke vous allez informer ndambu na ba site mususu on a sarabino restez toujours branchés na kati ya Ronsi News. Alors René Abiré, tu peux déjà faire ton entrée. Bafani a reçu, là déjà comme yo, parce que bah c'est peli sur monio, et bien que bah information moi sûr précis. Donc comme je vous ai annoncé, invité na biso Lelo René Abiré, toujours l'obéanaï sur le 3 actualités on a tangeli bino. Alors restez branchés, botala mambo et les cas mambo et kolobama. René, bonjour. Bonjour Nayo, la grande de la presse, et puis bonjour aussi Nabatutu, ba fanatique. Il y a la cause à Nostra la pour Gamotona Tembe, l'homme de mi-ange mi-démon, au Bota la Bisso, partout en ce net moment. Et là, je profite de l'occasion de dire bonjour à Papa Patou Mokonzi à KLM depuis Belgique. Merci à Paolo Veri de Souza, Moté, maman, c'est qu'à Paola Schengen, qui lui à Londres, moi, son zambazu, tant qu'il a pendant une année, à Willy Mouché Nico Damboka. Batuto balinganga perena binalela bango ya Fort de Clarland depuis les États-Unis. Basile et Lutula, Nabo Sainte ma sœur grande, grâce Lumingu depuis les États-Unis d'Amérique Biraza pour nous répondre à ma question non quoi. Voilà, René Abiré, toujours le bela sur les 3 actualités, toujours dans Lelo, toujours le bela sur Héritier Watanabe, Tobi Gemi, Ange Mi-Daimon, ils ont déjà la carte à marché, tout le monde a clip à Kitoko, et puis tout le monde qui a été pour remettre C2 paille à Papa Naé ou Ronson, et puis tout le bela sur l'état de santé à confrère Nabiso Valdi, et puis tout le bela l'état de santé paye à Coco Madera, parce que Tobi Kana Mba soit à Anakin. Les gens se demandent, l'on y a au salam, moi, et Bamba, donc, Toko Mapewana, le 3 actualité to le Bernard René Abiré Yangwan. Alors d'abord to banana nous et pas 007 le prophète de Nile Sabengarae Motona Tembe Gogana Héritier Watanabe évolution a mis ange mi démon. Voilà, merci beaucoup. Donc ça là un plaisir makasi surtout tant que les capos na kolobela l'artiste qui fait bien son travail, qui évolue bien. Et vraiment, on a premièrement qu'on féliciter la Cosa Nostra, toute son équipe. Ils ont parents na parents pour n'andenge ba travailler kobimisa la biso album moko ezali na deux volumes ange na mi démon o wapi ezali koyokana. Et alors l'artiste avant à voyager na concert où ils allaient qui prévu pour ce 8 mars dans niveau à Kolwezi, l'artiste a kenda qui komona le big boss Sengiama Makanda Noël ou Ranson papa Nexosé na dadi moté maman Sylvie Mampata a kenda komona et pour atteindre ce que notre papa moi non yo na sala qui déjà musala et alors tala musala moi non a sali yango donc Natanyo surtout héritier l'église la kata wenge musique à maison mais à quelque la qui savoir Ranson CD et ça problème té ou Ranson le big boss le roi de la forêt a déclaré, c'est-à-dire qu'à lobby ko koloba maloba malamu pour na bon fonctionnement peut réussir moi na héritier Watanabe et ça m'a bêté. Donc c'est quelque chose à féliciter et puis à dire vraiment de grands merci. Voilà. Alors René Batwa Lobby, pourquoi actuellement ça qui un album na liboso parce que ça mi ange mi démon na album na liboso plus et ça là qui album na liboso qui carrière d'honneur na et ça qui plus de ma succès. Pourquoi pas remettre première CD moi liboso ne makambo. Bon, ndenge zali wana omoni la cause Nostra la poule Gamotona Tembe atikala jamais kozala un grand envers le big boss le roi de la forêt. Ceux qui azala jamais un grand vers le big boss le roi de la forêt a combien de fois plus forte raison à Rosala un grand temps suna batu au pétan sous bas soutenir parce que musique mutasa lango kaye mongote bas soutien pezala ranango ozo comprendre. Et alors oui, Ranson, le big boss, le roi de la forêt, il n'est pas toujours le seul peut-être à orienter Héritier Watanabe, mais parlant de la musique, on voit le big boss, oui, Ranson, le roi de la forêt. Et alors, notre premier album, ce que Héritier Watanabe a kende koti que les langues oui, Ranson, c'est problème aussi de temps. Parce que ce n'est pas chaque jour que tout le monde est libre, ce n'est pas chaque jour que tout le monde a le temps. Ça peut aussi arriver que non, dans mon coloman, Héritier Linga qui est là, oui, Ranson, c'est le premier album. Oui, Ranson, par aux attentions, non, Héritier, la minso koyate, na kerep. Et les qui te bango mi balé bi makamba solo là ozo mbam to zongo kana nenga mabete héritier otena ba koza la pena ba moment wana ba concert faut que de Côte d'Ivoire faut que de Paris faut que de Boya Beta peut-être
temps on a vraiment épais samité. Voilà. Donc tes alakas moi muké parce que toyoka wata fingi papa melisi e biberon mais siko maman eza sundeke. Ah nalobi. La minute tu es dadi ngiama. Nalobi bako sala isukrité. Banimateur bako boire lisouté. De komi ke soka ba boaki kaka cri bon siko so ba bisiko. To fini to melisi e biberon. Ah mais yebite ba melisara moi na bébé biberon. Mais tant qu'on fait le mida loba que moi na mobile atika libele na kimuke mais ka kozongela ngo encore na kimukolo. Ce que lingolo bageno de ko fait le mida s'attaquer na nani. Tant lo bari moi na mobile atika libele no kiti. So ka tiki na bomwana apema awa kozongela ngo na kimukolo. Siko yebisa ngai. De ya fresh kutu ya fresh. Ah sinon talaraka yo mo comprendre. Donc ça dit que la cause annonce la poulga. Je ne reconnais les canango qui toko makasi, babwa ki dadi ngiama, problème pesalité. CD banada roté kamakala, ba prévente déjà, tobima déjà ba les troisième, ba les premiers na ba prévente. Aux autres on wana kuno to tigela ki les big boss we ranson everete. Mais siko oyemo riti watana ba kutani na les big boss le roi de la forêt. Dans mon konza banyama. C'est que faut ça encore plus. Donc wana ba maramba bongo to rotala ngonde sima. Voilà. Parce que le problème est que comme maloba yangia maloba qui dans maloba là ça montre que et ça le logo moko boye et ça là qui est longwe. Et là, moi, ezalaki et fungwami. René Abiré. Monaki yango. Total yango sous le longa na yo ba fan pe a ronsi ba taliango maloba na wera lobby. Ke o bandinde ko ça la succès sikoyo. Bon. Nazane loko ko bakisate sur ba propos ya Igwe le roi de la forêt. Nazape ne loko pe ya kolongolate. Nazape atana droit ya ko corriger et loko mora mokiete. Mais vu que likambo bimi déjà sur le plan médiatique, ya ngwane poussé bino ba journaliste bo sala ba analyse. Vous allez libre au sala ba analyse da bino selon vous ndenge bolingeleli. Et alors na oloba boy. Que non, yo za journaliste. Je pense que na ba ndeko pe baza ba otala biso ba yebi. Héritier watana be abimisa ki premier album. Soki ke ezali album oyo tango mususu selon ba interprétation ya baye oyo ba lingaka héritier watana bete. Quand na premier album wana to bete lango ba concert ya ba $500 batubaya. Quand na premier album wana to bete lango Côte d'Ivoire plusieurs fois. Quand na premier album wana to beta Maluku. Quand na premier album wana to kende États-Unis. Quand la premier album wana na bien quand la premier album wana Paris. Quand la premier album wana ba concert ki sangani. Quand la premier album asko muto réussi sakate na vie ndengeni. Yana ba combien d'orchestre na kata Congo oyo tamso yebi depuis ba banda ko bimisa ba album na bango ata concert na Maluku no batika lobeta ngote. Ozo comprendre batika lobeta ngote. C'est-à-dire que héritier Watanabe ndeka Bible lobby soko chepa moko nzamba ko chela deuxième pas. C'est-à-dire héritier Watanabe la cause nostra la pulga moto na tembe a déjà pas na moko et alors le second où Ranson qui est son père spirituel musicalement a passé encore deuxième pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que makambo fongwami parce qu'on ne peut pas toujours rester dans la même place. Donc c'est-à-dire que si je comprends bien pour bien interpréter parole Yahweh Ranson, c'est-à-dire que héritier Watanabe tu as avancé. C'est prophétiquement parlant. A senti qu'héritier a avancé. À le moins le premier album, a commis le deuxième album. Ce n'est pas une messe à faire. Ce n'est pas une messe à faire. Il y a combien des artistes et musiciens la rate mboka ou badana ba 7 albums, ba 8 albums. Mais ata moko ya album na moko ba lobelela ngo lisuste. Mais t'as l'héritier. Toi dans la mi ange mi démon, mais on parle de retirer de la carrière d'homme. C'est-à-dire que ce sont des œuvres. Il y a une différence héritier Watanabe na ba génération na mususu rayo qui a une oreille musicale. A bénir de héritier Watanabe. Na rozongi so sigo na Bible. Na rozongi so kana na oyano kana Bible. Elle est la moi mobali moko boye. Garçon ana adekonaka
ayebisi papa ne katelanga ba bien nanga na kende na sala vie nanga papa ne pas katele be par na ye akei atiki bandeko musu na palais akei esika kenda ki vie comme souffrance vie comme merde kolongwa longwa sika zalaka se rendre compte bi et papa nanga kutu bana misala baliaka et bongo ngata esika na zalité malgré que na sali mabe na sani na zonge pa papa nanga era zonge pa papa na ye de bouleka na temps oya kenda baba tikale na kata palais baba ndo za gâté te baba ndo za la gâté baba ndeko s'occuper na bango bien ainsi de suite mais et comme si bango muto déjà zo qui par na ye azongi ole papa ayamba kaka ordinairement mais papa aime bien ordinairement te papa aime bien le double de ce qu'il faisait na batu o balanga na kata palais. Là de so comprendre c'est-à-dire c'est ça le parole surtout quoi interpréter ma parole il y a oui rançon parce que ça mobile il y a pasteur il y a maman pasteur donc parce que ça dit moi si il y a Azali mobile il y a maman pasteur donc c'est à dire que prophétiquement par là tu comprends on a ça histoire wana donc voilà donc tant azongi double fait timbalamo moi na continuer ko vivre na katsanda ka papa na parce que héritier watena be na katsa cœur ya oui rançon il a de la place mais ba musicien belé ba longwa maison mère ba la na place te na mutema wera de ata sali imagine ndenge nini sikoyo na yebi pe bato bazo interpréter maloba wera mabe ezali jalousie ezali haine nanu bayamba binote nanu boyati nanu bo solo lati mais bobimisaka wera ngo mabe mais ce que tant to lande likambu na ndenga vrai verset to comprendre que te binonde bo sala wera mabe et bi wera le roi de la forêt a mutema voilà. Voilà, explication claire ya mwana sur vidéo totali ngala bino René Abira défendre leader na ezala ngoka bongo dans Nathalie si c'est qui est la vérité. Voilà, vérité ça défense te. Voilà. Vous comprenez que héritier watana bien fois prodige azongi ba bien na triple honneur. Moi na elaka fils de la promesse. Te yaza katsa Bible te. Voilà ndena zolo wa exemple. Moi na bilaka 007 Goga de Motona Tembe. Bonne chance na mi ange mi démon ba club akito en tout cas. Merci beaucoup Kenega Liboso bete ba concert et ça la biso bien biso ba ndeko na yo ba congolais biso to linga musique na yo to nzemba maman Rachel et Fouta donc meilleure chanson déjà pas na ngai. Alors René Abiré sur to kota na deuxième actualité la biso o ezali bongo état de santé ndeko na biso Valdi. Waza confrère na biso ba makambo ezo bima kaka eza kingandi aswana kina boy eza mpese eza mbaswa kake eza soki nini toujours comprendre était d'abord état de santé nanu ya Valdi na minute ne tolo ba komi ndenge nini et puis ko expliquer biso jaka ba maladie wana ndeto zo mona ngoza la nini. Alors nani akoza la sincère au sala Valdi bon ezaka ndeto yoka ba rumeur que ba swana kana intel bon na éviter d'abord état de santé na pour l'instant. Bon, au Moni, on vit qu'une seule fois. La vie est tellement chère et puis c'est très important. Et la mort ne doit pas nous être préférable. On doit toujours rester actif dans la présence de l'Éternel. Ndegonabiso Valdi Tambwe, c'est vraiment un frère. De temps un frère, c'est un frère. On a René Abiri na maternité na ngai ba journaliste na tikalo kangela Valdi Tambwe makolote. Na kata maternité na nga ba manike baza. Na kata maternité na nga donc c'est-à-dire que baza belé baza tellement belé na kotangelo ba do baza ebelé na ba journaliste na ba caméraman na ba monteur René Abiri na ebité. Ce qu'aujourd'hui là on parle au moins de 80%. Il y a des journalistes à Kinshasa, c'est grâce aussi à moi. Et na apprendre bango ka ope ba apprendre. Na boulot na biso ya presse. Sans on a besoin de tomber dans des complications de ba maladie. Ndeti ya ke au moins na loi de ba ino pose na ba problème te na batu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Koyibelo wa mutuse. Na boulot na biso ya presse ko salaire. Oyibi ata biki voilà qui la carte sa bureau yeba que mouvement spirituel tout et ça les mawana et pas nos fongo li porte peut-être cause à la temps so sala ki ngo inconsciemment mais déjà fongo li porte na carte sa boulot na biso oyo soki déjà kota na carte nda kwa nganga yeba que mutu soka kote le penda kwa nganga arozwa yo mais soki kota nda kwa nganga te ata mutu akote le wapi malade rozwa ote
ozo comprendre non développer kaka na katsa boulot na biso oyo kolinga mwasi ya mutu te kolinga parce que ça métier moko ezotali sa visibilité on parle de l'image ozo comprendre aujourd'hui là toko sur exemple bakangi René Abiri oh abimara na femme mariée moko boye soit boye tout ça là yebisanga ça reste etika la batu na mutu nini non c'est l'exemple loka ba ndeko na biso ba sala ba vidéo pornographique hein ndeti ba journaliste bouleka que non parce que vu qu'on parle de l'image tu es là déjà sali au salanini au baby si déjà image non la considération est là vraiment les sundenge moroté tu peux avoir l'argent tu es journaliste mais le quoi ka ba kango déjà na ba éco bomoko boye mais au moins na ba considérer que muto kuta la ranelo roté faut mes caméramen keyo parce que au baby c'est crédibilité mais non ndeko na biso valdi ngana donaye ba ki ko informer nga jour na kenda place ba po bango to baba voisin nga baba sala ke mission koto nga koto na tuni bango no te baza butoza bia valdi aza no te valdi azobela mikolo azoya te il y a de cela un mois o ngana yebi Eliezer pa bisinga no te vieux nga pe santé non yo ka bien te na il faut faire attention à ba septembre peut-être ba corona biso na Kinshasa to na médicament pharmaceutique to mais la ba sali on ka awawa de eza ko aider biso et après temps na yo mona photo o valdi tambwe babwa kelie maladie o valdi tambwe babwa kelie maladie oh babwa kelie valdi maladie dans un premier temps totally maladie yango parce que je ne connaissais pas vraiment de quoi il s'agit na so ka kombo ya manike zotanga manakati affaire yango o note ba discussion moko boina manike alobelelaka eke no akosala valdi mabe ah manike alobaki akosala valdi mabe na fandi be natalité na kati ya maternité ya René Abiri ba manike wana tozala na bango ke manike azwa cœur ya kosala mutu mabe na ndimité l'homme et l'homme on ne sait pas le cœur de l'homme mais yana batu mususu il ne reflète pas cette image ozo comprendre donc manike elle ne reflète pas cette image ya ke mutu mongo boye poso ki mabe yebi combien de fois nga René Abiri na critique a manike ozo comprendre et à peine ba makamusu be ba y arriver là pe manike ba tali bete ah o Abiri bouleka mati kasongo combien de fois to sona na mati arriva même ko suka bwana na mwasi na ya poto peut-être tant musu ba cause pe ba biso pe to na kati mais au tika le monde a maladie te ye o soki pe kele tout ça non to ebi ke ya ba polémique na biso ya ba guerre na biso to ke nango kaka bongo ba concurrence ba bilamba ainsi de suite c'est tout à fait normal mais que manike abwa ke la valdi maladie là c'est faux et archi faux je suis contre ça pour ndenge to vivaka na biso tuana parce que ce film ba komeza la ranango et koki kozala parce que toza batu ken pe na la rana val ken pe na la rana validité nga pe na la rana validité bango pe bala la pe na ngate makambo ngata musu na sala ba bikoto nga na kenda ka gauche ou droite est-ce que bango ba yebiango te mais aujourd'hui là un problème peut m'arriver bon linga ba incriminer nani ozo comprendre ce que boule ka ke to kende pas to songe pas ça ba analyse parce qu'il y a un combat avant de réfléchir même la Bible nous dit l'homme aura les ennemis de sa propre maison. Côté on a échappé mais bon comprendre sa propre maison. Valdi ainsi de suite Valdi vu que c'est un garçon il s'est fait donner na katsa étude à tangi ba classe naie. Vu qu'il est intelligent, il fait son travail avec tout professionnalisme. Parce que quand tu es professionnel, Oroyamba, Ozoleka, Ozomona Zoyamba, Batu Mususu, Oyo Nanu Bayamba, le rôle à Kofiolo Midete. Batu Mususu, le Kwanano Bayamba ou Erate. Batu Mususu, le Kwanano Bayinterviva Héritier Watana Bete. Surtout, moi, on a Valdi, Ayesima. Ayabi po ebela ba journaliste ba kenda poto wana. Ba musu bazana nano atikalo tela ko feta micro boité. Mais ya grâce mais mona mundu mususu abanda otela kofelo mide micro banda 1960 ti lelo ata bandundu akendaka te ozoba eza mutu na mutu azana grâce na ye ko envier
Tokoka mutema pasi pour na Valdi pour na batu mususu, je trouve que ce n'est pas le temps, c'est pas le moment. Valdi a quoi pour bokende ko boa qu'il est malade. Jalousie monsieur ko za la peta monsieur outi na niveau famille na bango. Webi Valdi bando linga famille na bango mingi. Surtout maman na ye. Valdi azala ki au monde chaque vendredi chaque nuit akende kota la maman na bango. Surtout tant maman na bango ala ki malade. Valdi se prenait la tête. Valdi travaillait toujours pour la solution. Ya maman na bango. Quoi que bande ko na bango musu bazana ba poto. Mais Valdi faisait d'abord sa part parce que ça non maman na ye. Tant musu pe bande ko ba famille musu batali ba lobité. Moi na mobali o Valdi azolinga bima moto gashi na ndenga famille au moment ba yane bazali biso malgré ba pia ka meto sale lo te yazo linga bima moto gashi ça peut aussi arriver. Ah wana to ebité jalousie qui parate ata potsa ki ne logo te vi ko zala ki anaraka ba sale lo ka jalousie o wa banda ko tala biso boyendengeni jalousie le monde est jaloux. Biso to kenda la ba quartier musu lo ba makala le destin na moni ba bwa keli mama mo be demba so maboko a chima boy ko na biso poani asombeli mwana ne kaka la gomme o ya 1500 francs la gomme s'il vous plaît la gomme ya 1500 sombeli mwana na et puis mwana ngo ba sombeli la gomme mwana 7 ans. Vous vous imaginez? C'est-à-dire que toi baka kotambola savoir qui tu fréquentes, savoir à qui tu confies tes affaires, à qui tu parles. Nani otambola nae ba maladie monsieur zala komona ba tindeli loande tidaba une fois déjà frère moi betobondo zani l'église ba bwa kele maladie a PC ezuye mais lokanga na bandola la pembe nae moi crèche ezwanga na loboko moi crèche ezwanga na loboko mais crèche yango pe elongwa nango poani ni na ebi marambo wana te yangwana botika ko se paniquer pour na marambo tali ya Valdi Tambwe c'est notre frère il est important de prier. Té vérité à marambo ya Valdi c'est Dieu seul qui sait nzambe moko ayebi mais c'est par là que nous comprenons qu'il y a de faux prophètes, il y a de faux serviteurs de Dieu na kati mboka oyo baza puissant au moins na mboka oyo kulu na ko uta ko boma mutu oya akutani na président de la République. Président de la République a talié balobi moni yo à partir de lelo muto kanga oli susu azate. Donc chef de l'État soit signé leur ordonnance et sili. Parce que ceux qui maloba chef de l'État oza un être humain loko langana yo oza na pouvoir ya ko épargner mutu oyo bakateli que note condamné à mort. Même maloba chef de l'État a le pouvoir ya ko changer condamnation ana. Et puis si Moutouana vie. Mais bongo ba obabimaka se prétend dire des serviteurs de Dieu. En faisant des gens de cadeaux ba mitouka, tes cadeaux de voiture ou soit tes cadeaux de l'argent, ça nous servira à quoi? Si c'est vrai, tu es un représentant de l'Éternel. Comme Dieu a agi avec Moïse, Abraham et ainsi de suite, à quoi réagir Valdi peut miracle sur place. Non, arrêtez de faire distraire Valdi. Maladie à Valdi solution nango ezali na bokoko. Je fais des recherches, maladie à Valdi ezali ba infection. Ezali ba infection, ana ezali ba lobaranine. Ezali c'est-à-dire ezali contagieuse. Ce sont des infections ou ezali contagieuses. Ezali plus grave, c'est-à-dire ezali moto koleka coronavirus. Ezali infection. Il y a une infection qui est contagieuse. Mais il y a une infection qui est contagieuse. Mais il y a une infection qui est un rapport sexuel. Il y a une infection qui est un solo. Il y a un l'État a comprendre l'importance de la cache. C'est-à-dire que Tomi Batila. Vous avez compris. Des infections ou une de Konabiso. Na solo la ki na moko bandeko basalisa ba traitement wana. Ndeko ngwa sengi na mbongo te. Alobika akeno bazwa Valdi to kende na ye pa na ye akomelisa Valdi eloko moko ya ba pigment babiloko esali Valdi na nzoto akosumba yango ya lo tango akosumba ngo bakomelisa makila ya nyama ozo comprendre bakomelisa makila ya nyama puis era komela makila ya nyama makila nyama na ekosangana na wa ya nzoto ekodétruire oyo
oyo virus wana ezali na kati ya nzoto po ndeko na biso azwa vie. Sinon de bonnes guérisons, que la guérison te localise mon frère Valdi Tambwe. Voilà, j'espère que tu as très bien informé par René Abiré dans ma rambotel l'état de santé à Ndekonabiso Valdi. Botika ndebi lobela. Moi ba titre comme sous collègue à internet et ça la peine bien tebo. To sunga Ndekonabiso azan Ndekonabiso sunga ba prière. Ba pe ba yebi ne René Abiré bia na solution a yebi mutuango. Le to aider na nenga bongo. Et c'était que to sa mission moko boye, to cha ba titre moko boye. Oh, ye moko so monya wezo déranger. Ce n'était pas le moment ya ke ba to banda ko sali lango ba vidéo. Que bubanda ko sali lango be mission olebo luka solution ya mutu, mais vous prenez d'abord le temps de faire entrer de l'argent dans la chaîne abino au sujet à vie à mutu. Ce n'est pas normal, c'est la méchanceté du Congolais, c'est la méchanceté. Voilà, bonne guérison à toi Valdi Tambwe, nzamba batela yo. D'ici là okoma na bien, eza na kaka mo maladie, okoma na bien. Vraiment tozo chité déjà une émission na biso. Maintenant ce que to so ali solo ya diaspora na biso azala mboka, Koko Madera, akomi suna mbasu ndenge ni ba nsu ba mko soupçonner su ba mission so minena mboka, tozo comprendre te maladie ngo nini kaka. Bon, au moni Koko Madera, c'est notre sœur azali parmi ceux qui lelo na kata Congo. Tozui kozala na président de la République Félix Tshilombo Tshisekedi ezali grâce à befort na biso nyon surtout ba congolais même na ba OP ba libanda e bande ko na biso ba la libanda mboka souffrance na biso bango ndema ba santarango ebi ke air moto dérangera bango mona ah kilo Londres non kokate ndeti boy nana service mo fona sala il faut na ke na kotsa ba document nanga ebi so no zanga kombe pona kotsa ba document pour ba engager na société mo ya l'état awa. Non, ça a $30. Tu imagines? Parce que ndeti ana Kinshasa obando lugele langwa. Nanya opesonan. Mutu na ba problème na. So linga obando ko déranger bande ko na biso na bana poto. Deux fois pour moi na yamo ba kimara biso pe na ba téléphone, o mona pe a bonne volonté pe bazali pe, o mona pe ba taille ba bitende ko. Zo atama mukeyo. Esunga yo sala ni po solo na zupe musala pe na koti pe mona ekozala pe bia aunde ko uti pe poto pe Kinshasa Renabir non kitakuna chez moi résidence carré ozo comprendre Koko Madera c'est vraiment une patriote congolaise abundele limboka atelemea po na ba makambu oyo bande ko tambola bien te po na Congo to mona na katsa ba vidéo et voir ba conflit et les cas entre Koko Madera et Koffi Olomide. En dehors de ça, Koko Madera sali mutu wa botama pena bato koli pena batu ba makambu na privé biso pe to ebi angote. Ya alors yeko sare Koko Madera eko ya Kinshasa na yeba ki pété. Mutu informé nga Koko Madera za na Kinshasa c'est mon ami Kula Balls. A singa bia cardinal yaka bosa l'émission na Koko Madera aza na Kinshasa to sali pe émission na Koko Madera ngai na Lexinga. Koko Madera azongi na ye fallait na le travail mo be aller qui sa message na niveau ya chaîne o nini o Alexa ya radio chaîne wana radio Top Congo et soit qui moi complication et ko sala ke to mona na lisusu na Koko Madera na fanda boena mona batindeli ngai vidéo makolo ya Koko Madera ezali ya kopola Vraiment mais na tali bande ko ba vidéo bande ko musu balaka na poto balobi ke non Koko Madera, ce n'était pas encore le moment à Yanakatsa Kinshasa. Vie, c'est l'analyse d'Abango. Vie à combat, oyo asali, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis na bango et beba. Ils en ont pota. Ils ont un ponaye. Mais, biso tout aux aba humains. So moni muninga salio mabe. Monaye kende lobelelaye. Peut-être prochainement à quoi arranger parce que tu es bilobité. Ils ont comprendre. Muta sunga na kana mutu muta sunga na nyamate siko bouleka que non aujourd'hui la Koko Madera parce que na niveau na mona ba sonde zo couler ah je prie Seigneur que ta grâce est ça la Koko Madera azwa vie ozolanda na 50 fois kaka te muke ya Koko Madera o ngari na biri na lia nzambe kanisa ye santé na ye ezala rétabli. Vous comprenez? C'est-à-dire que attends on a lien na ba million Koko Madera te. Mais 50 francs kaka ya Koko Madera o nga na zwa na lia esali sanga na journée wana. Nzamba lola akota likamba Koko Madera. Problème ezate que Koko Madera azala ka sala ki bino mabe non.
Le problème est que azala salabino mabe, azala salabino mabe retour à l'expéditeur. Koko faire souffrir être humain parce que nous avons l'image de Dieu, nous avons été créés à son image. Et alors on doit détruire Nzambe. Donc simbi ba biloko Nzamba ya kati ya misu. Nzamba ko fâché. Vous avez compris, net toi ben avoir normal quand la fin de moi si moi ba ya ane moi si dans ngati ndo kotsa ngalo bo na bo. Oh, mbala moko zo ma bo roma na osutu kati. Vous avez compris, na osutu ka lo ba ret. Va dormir dans la chambre. Oza Nzambe. Wane loko Nzambe. Oza Nzamba créer na image na. Ce que boulé ka ke notre ko sala koko madera bongo bandeko, c'est vraiment triste et c'est méchant. C'est méchant. Et alors bandeko na biso bwana poto. Na osenga na bino boy. Na yebi bien amour bozalaka nango po na biso. Combien de fois bozanga raté ko soutenir biso en cas de besoin parce que na bandeko muso ko senga peut-être osenga bango peut-être atalika bu aterena biri zwa oyo mela sucré. Mais na osenga na bino. À moins koza na problème te. Mais à votre cœur est sincère. Soko yebi kozali na ba problème. Ndeti na Congo awawa. Ata na Congo tata na Afrique. Avant oya na Afrique. Na kosenga na yo réparer d'abord. Même de loin. Trouver mutuana. Soki ata mutu ngwa kufa. Lukata ba communiquer na famille na ye. O souhaiter la mort ba famille na ba expliquer c'est quoi le problème. Oko ça la pose na raison mais yo bulaka kwa na tort. Raison na yo mo comme le tort ba comme ça na raison na. C'est ça l'Afrique. Vu que souffrance est l'équi et comme ko tinda batu c'est ça. Bandeko na ngai totika ko sala ba makambo et puis bandeko na biso balaka na poto vraiment Nzamba pambola bino continuer ko sunga bino ka ya trop mais vive la victoire avec Koko Madera et notre frère Valdi Tambwe. Voilà. Voilà, donc comme vraiment la souka émission na biso, merci na ba abonné nous sur Rancé News Télévision. Dès qu'on a sarabino abonnez-vous massivement surtout na chaîne na bino bo hésiter à rater ba image ezakana ba émission ko takana bo emaka bo partageaka et ça la vraiment bien. Alors comme vraiment la souka René Abiré moi deux quelques dédicaces vraiment comme la souka. Voilà, ma dédicace tangaka belé na Willy Mouché Nico Damboka batutu balandi mission o sepeli si bango ba hésiter te ko benga René Abiri 82 030 88 80 82 030 88 80 au benginga René Abiri moi conseil moi reproche moi remarque peut-être information sous pezali ya ko diriger nango René Abiri o diriger ngai na ko sala yango peut-être zaper na bantam sous notion peut-être tout j'ai besoin vraiment de tout ce que vous voulez faire entrer de moi ko sala nga vraiment kitoko makasi Paula Schengen kilo à Londres papa patou mokonzi ya KLM éloge mou à l'original et le véritable na lela bino ya fort bah merci beaucoup na grand caméraman na biso kala tout ça trois chéris na place moko na bisa yo biloko boy ba ko boire lo maladie tendeni et au monde otambo na journaliste mais chroniqueuse botambo la ranaye okipara été mais yo lingo ke okiper ba tout muso oh ala rapembe ni se ko mona ke mabe exact déjà style par geste donc c'est à dire que il faut totalement malin yo zo ke ndeko bala mais patron ya chaîne autant suna na balité c'est que zo mona été donc on a vraiment tout évité ba biloko boye donc la mkolo chaîne na biso mobali moi c'est Rancy madame Rancy na biso René Abiri blagaka neka bongo. Donc je suis en train de m'amuser avec mes frères, Madame Rancy, Bambo Teno ya trop quoi, merci beaucoup. Nanengo Tindara toujours ba journaliste, nous sommes là, on fait toujours notre boulot, c'est pas la première la dernière fois. René Abiri est là disponible pour Nabino na Pesimbote na janvier wata la pulga moto na Tembema Salanga. Carré. Voilà, donc comme vraiment la souka émission de l'Epsa Kibino, restez branchés, scotchés na chaîne Nabino Rancé News Télévision. Vous ne serez pas d'ici. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Au revoir.